Banana Nzambe, lelo ezali mokolo monene, lelo ezali mokolo oyo Nzambe la bomo ya telemisinga lisusu liboso na bino. Po ete na ko pesa bino message oyo atie na nzela na ngai na kati na nguya ya molimo mosantu. Yamona banda na pesi bandeko na ngai nyonso mbote esika oyo ekuti bino. Soki ekuti bino na ba santé ezali na kati na ba difficulté, Nzambe na bomoi akopesa bino kimia. Po kimia ya solo ezali kaka na maboko na ye. Kimia ya mokili ezali te. Oyo ekuti bango na ba problème ya ba deuil, Nzambe na bomoi yende botalela nde ye po yende azali consolateur ya oyo eleki ba consolation nyonso. Donc botalela ye pe ya kopesa bino kimia, parce que c'est lui qui permet ou qui ne permet pas. Et là comme moko ko ya na kati na mokili oyo te est passé à travers non Zambende azali au contrôle. Et là soko atiki kelika mwana ya po ezali mokano na ye. Lelo ezali mokolo moko monene, mokolo oyo Nzambe oyo akelaki mokili oyo alati ngai ndeko na bino na nguya ya molimo mosantu po ete na koyebisa bino message oyo eyekati na nga kati na mokolo malelo. Nzambe na bomoi aza komona ke peuple oyo ya bengi peuple congolais, peuple wana aza kotambola na bosolo soki mokete. Peuple wana azali kopesa Nzambe lokumu soki mokete. Nzambe na bomo ya lobi ete makambo oyo nyonso elekaka na mboka na Congo banda na ebandeli ndenge bino moko boyebi ke bato ya mboka mosusu baye na mboka ya Congo po ete bazoba Congolais mboka. Nzambe ayebi yango. Nzambe na bomoi soki azali kotika kino mokolo malelo po atala réaction ya bana na Congo. Réaction ya bana na Congo na ndenge nini bokoki kotika mopaya auta na mboka mosusu aya kozwa bino mboka pe aza kozwa mboka ngo na ndenge ya malinite te, na ndenge ya kolombo te, me na ndenge ya nko pe bino bana ya Congo boza kotala pe bokangi minoko. Nzambe ya pesa bino miso ye azali na miso. Nzambe ya pesa bino matoi ye azali na matoi. Nzambe apesa bino monoko azali na monoko, azali komona moko na moko esika ezali bino. Lelo epesi ye mawa mingi po ete apesi bino mboka wana moko asengaka aya na mboka wana te. Soki lelo yo bopesi mboka wana lokumu te, cela veut dire vous allez bafouer Nzambe. Donc vous allez koloba ke Nzambe azali insensé. Po ete mboko ya bino oyo bobotami kuna soki boyeba kite malamu. Lelo na nzela ya ndeko Honore Ngbanda na mokolo ya liboso tanga yokaka sango ete mwana wana balobi aza mwana ya Laurent Désiré Kabila. Ndeko wana atelemi alobi te mwana wana azali mwana ya Laurent Désiré Kabila te, azali mwana ya Rwandais. Tata na ye Rwandais, mama na ye Rwandaise. Malgré azaki persécuté, mais lelo oyo vérité wana malgré eyaki na escalier, lelo vérité wana ekomi. Ekomi ti na mboka na Congo, vérité lati corps
na kati na bana kobanda na bana ya 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans ti likolo oyo lelo bayebi ete mboka na biso Congo ezali occupé na bapaya. Ndeko wana salaki mission na ye abombaki pema wana te, abombaki vérité wana te, abimisi vérité wana poisa po ete bana na Congo ba saisir vérité wana po ete epesa bango kanda po ete bakende ko récupérer mboka na bango ndenge ezali bosomi oyo Nzambe atiaki kati na bana na Congo. Mboka ya Congo ezali nde bosomi yango nde ezali identité na biso na kati na mokili oyo. Tala lelo yo mboka ya Congo yeke ekoti. Bana ya Congo bakomi ko banga. Bakomi ko banga, bakomi ko yoka somo ndenge nini président oyo aza en place kuna akomi ko zwa ba décision, akomi ko changer ba makambo ebele ndenge na ndenge. Bana na Nzambe boye ba ete Rwandais oyo aza na tête ya pays aza na makasi te, aza na bibundeli te oyo nyonso aza nango wana ndenge o pharaon azalaka nango. Mais boye bakana malamu ete tango oyo Moïse bayebisaka yeke Nzambe ayebisaka yeke kende okokende kobimisa bana ya Israël na Égypte. Moïse elekelaka ye po akolaka na maboko na pharaon, ayebaka force ya pharaon. Mais tango bayebisi yeke okobimisa bana na Israël na Égypte, alobi na Nzambe alobi aluki même prétexte alobi kangala zakana likukuma na yebi nanga koloba te. Mais Nzambe a convaincaki ye mpona koloba ke Moïse okokende kobimisa bana ya Israël na kati na mboka na Égypte. Mais le même Nzambe o wana azaki ko garantir Moïse, le même Nzambe o wana azaki ko kende ko lata pharaon ko yese motema makasi po ete pharaon a résisté na makambo oyo Moïse azaki ko ya nango. Et pourtant Moïse alataka mpeve, alataka power, alataka pouvoir, alataka puissance ya Nzambe. Mais tango akomi liboso na pharaon, pharaon a contredire ye. Et puis ça qui Moïse ko banga, et puis ça qui Moïse ba hésitation. Po ete nyonso esalamaka na kati na mokili oyo ezali nde mokano na Nzambe. Nzambe ayebi ete ba Rwandais ba occupa mboka ya Congo, multinational et occupa mboka ya Congo. Ye Nzambe la bomo ayebi pe atikaka, ayebi ndenge bolobaka ke bato bakufaki boyi, bato bakufaki na Beni, ba force commune, tout ça makambo bolobaka wana Nzambe ayebi yango. Soki atikaka po ata la détermination ya bana ya Congo, po ete bana ya Congo balakisa Nzambe wana te tata mboka yo pesaki biso papa toko tika te mboka oyo bato mosusu baya kosakana na yango po ete lokumu papa frizonga na mboka na yo. Bana na Congo esengelaki bolakisa Nzambe wana qui était non. Assez, c'est assez. Nous allons nous lever pour montrer à notre Seigneur que eloko ya pesaka ezaka ya motuya pona biso bato. Mais bana na Congo bakomi ko banga. Bana na Congo bakomi ko banga. Bakomi ko luka ba prétexte. Bakomi ko loba na ndeko Honoré Ngbanda ndenge nini ozoloba kaka bongo ndenge nini yoko sikola mboka wana te. Ndenge nini basoda na yo lobaka baza wapi. Bana na Congo wana ezali prétexte. Monsieur Honoré Ngbanda asali mission na ye et ezui donc vérité elati corps. Elingi koloba ete bana na Congo lelo bayebi ke mboka eza na kati na occupation. Ndenge Nzambe na bomoi kati na makomeza kolobela biso bite Nzambe apesaka vision na provision. Vision apesaki na ndeko Honoré Ngbanda lelo yo pe esengeli ke provision
ezala provision ngo banani provision ngo ezali nde bino peuple congolais bo saisir vision wana bolata kanda pona nini pona kokende ko libérer mboka na bino ezala kati na mboka na bapaya Nzambe akelaki bino oyo akelaki pe ba Rwandais oyo akelaki pe ba Burundais oyo akelaki nyoso wana ayebi ke mboka ya Congo bato mosusu baye na mboka wana oya ba Congolais baye ko botola bango mboka mais Nzambe ya linginde ata la détermination oya bino bana na Congo pona kopesa Nzambe wana esengo ata la albate oui bana oyo bazali bana na somi bana oyo balingi te mboka na bango ekende na maboko na bapaya bana oyo baza kobenga bango ba indécis na kati na Bible eza kobela bisoki je hais les hommes indécis bato oyo bazangi position bato oyo bayebi ko décider te bato oyo baza kotala na musika pe batango bangwana batali boso oyo bazali ba radio trottoir les hommes indécis ndenge ba journaliste oya bino baza ko botaka butu na moi na kati na ba internet les hommes indécis ongai soko lingo lekana na olingo lekana na nini na émission na ngai soki na olingo leka pa na ngai lingala na nga kofinga te soko olingo leka pa na ngai kutu bakombo bino boyebaka wana ngana yebi kombo mususu donc ngai boleka na kombo boyete baboyi ko bakombo ya Kanambe baboyi boye tout ça baboyi o ba Rwandais baboyi kutu ko makambo ya occupation les hommes indécis on va décider à côté bah yebi même pas position ou alors à yebi position pour à yebi que à cause là à kotala abi tant mususu rassemblement mutokoza pouvoir alors ce qui na le but makamo contre rassemblement na kozanga kwanga ya kolia atali habité tant musu pouvoir mutokoza ekotika na pouvoir tant mususu na le but makamba be ya pouvoir na kozanga kwanga ya kolia tant mususu ba résistant combattant bako bimisa bako sikola mboka tant mususu na kozanga esika ya kozwa mwa kwanga ya kolia les hommes indécis ba journaliste ya mabumu ba journaliste à circonstance ba journaliste au baza comme bien ba journaliste économique baza la position té les hommes indécis les hommes sans position les tiédeurs zambaza kolobso na kati na Bible la bi soko zali tiède ako vomir yo ndenga za ko vomir ba ebele o baza na kati ba ko tambola kaka boye na kati kuna Nzambe asa bomaye bana na Nzambe tango ekoki moko na moko atelema atika makambo wana ya kotelema kade au milieu du village ou ngala za journaliste au milieu du village quel journaliste au milieu du village vous allez peuple congolais tout d'abord à savoir que ton pays est occupé mboko Nzambe apesaka yo osengaka te alors lelo yo komi kotika mboko kina mboko na bapaya pona nini pona ba sentiment moko boye pona ba émotionnel pona ko lakisa ke non ngala soko moni ba journaliste yango wana ba indécis wana soko moni azu avion à Kinshasa azu à Kinshasa aye paibo c'est que aza corrompu pour oyo azali bina journaliste ya solo oyo azali penza na makila ya ba congolais za kotambola kati na ba veine na ye oyo azana souci to comme batalo ko ndeko na ngalo ko la odombo le lazo avion qui na Kinshasa mais à raison de la société on a bango toujours bazakaka batu moko batikala kaka na position moko ponte ko luka libération ya mboka wana mais les journalistes indécis baza ebelé Bible za ko bisa biso que je hais les hommes indécis donc bino ba journaliste o boza ko mibanga ba journaliste o boza ko mitia au milieu du village Nzambe amoni bino il y a cyclone et kangibino liso ya
Somme 94 et Kangi Bino, ba journaliste indécis. Boko mona mikolo Nzambe akoya ko visiter bino moko na moko. Pour ce que bino bo pandi sango na ndenge ya malamu, na ndenge ya bosembo, sans parti pris, boko benga bana ya Congo ebele po ete ba telema ba ya ko sikola mboka na bango eza na kati na mboka, eza na kati na occupation. Ndeko moko za ko yebisanga le bike yo komi ko kota makambo na politique. Ngala za ko kota makambo na politique te. Est-ce qu'il y a est-ce que politique est dans le Congo? Politique est dans le Congo. Nous avons l'occupation. Il n'y a pas une politique là-bas. Les gens qui sont là-bas sont autour des étrangers. On va salir bango bouclier, on va salir bango mur à Jéricho. Bah ça va politicien. Ce sont nos frères qui sont égarés. Il faut dénonciation ezala pona ko bimisa bango esika bango bazali o ba ko yoka bazongi na nzela Nzambe la bomoi akoyamba bango bakozala ba enfant prodigue mais on va ko tikala Nzambe la bomoi akofungola mabele bakokota mibimba ndenge Datan o atungisa ka Moïse tango molai ndenge Datan akotaka na famille na ye. Les hommes indécis bango wana bazana mboka na Congo bango wana ba soi-disant ba journaliste et le béni na bango koyeba ke no bato baza sans position. Yoba ki oyo bozo sala pona mboka oyo Nzambe apesa ki ba congolais. Oyo bino lingi botika ngo ke na mboka na bapaya Nzambe akotuna bino. Qu'avez-vous fait na mboka na pesa ki bino? Qu'avez-vous fait à mon peuple? Les hommes indécis oyo ba décida kati ba malanda ngombe bato batanaka baninga na sima ayebi ko décider te. Ba itwa ntombo ayebi ko décider te azela kaka ba ninga ba décider la place na ye mboka ya yo moko ozomona pe clair que mboka oyo ezali na maboko na bapaya ozomona moto aza kolobela yo te me yo moko ozokomona mais omitie na kati na parti oyo ya mabe pona nini pona mbongo pona lokumu po ba congolais kata ko to pesi mbongo te alingi nga za na lokumu kaka ba mona eka alekaki alobaki tout ça bon tout ça non. Oza makambu ya blague te makambu ba concert ba musique te eza makambu ya mboka il faut moko na moko atelema na ndenge oye sengeli pona ko sikola mboko wana. Les hommes indécis lelo Nzambe yekati na bino pona bino ba les hommes indécis bato ba biko décider te o batambolaka batambolaka mutu na se makolo likolo bandi ko ngai lelo yo eza makambu oyo eza ko uta Nangaïté, poté, chaque fois que c'est le Seigneur qui se révèle à moi pour parler de lui. Oya koyoka. Azali Mutoyo déjà, Nzambe asali déjà ouverture d'esprit pour comprendre ma kambo de manakat na ndeko na bino. Mais ce que Mutoyo comprendre cela veut dire nanu Nzambe asali ouverture d'esprit te. Azali nanu habité par l'esprit du diable. Peu ba esprit za rami balé. Nakati na oyo yaka na kati na âme ya moto mais sikoyo neutralité za la kati ou l'un ou l'autre mais sikoyo misala yo salaka makambo yo salaka esprit neza habité na kati na âme na yo soki ezali ma esprit ezali ya Nzambe mais bon Nzambe kozala kati na yo mboko kozala déjà libéré pour beaucoup côté la carte la vérité beaucoup saisir bakamboyo ndeko norong banda bandra qui ça fait combien d'années maintenant aza abimi si ango ponini bo capter vérité wana ponini na molimo oyo elati ba âme na bineza ya bonzambe po ete ya solo bolingo na mozala nezala pona nini pona ko libérer mboko wana metala siko molimo oyo ezali habité kati na âme na yo molimo motema mabe olingi bandeko na yo te olingi baninga na yo te olingi mboka na yo te oza kolia mbongo oya makila mbongo ya makila oya tata na yo Satana le père des mensonges na lokuta ozolia makila ozomela makila ya batu oza kokota na kati ya makambo ya mulili ya ndenge na ndenge pona ni pona kosala kaka baninga mabe bandeko na ngai batu mingi oyo bozomona wana bazana mboka na Congo pomona ka bango kaka boyete au rassemblement au boyina boye te bazana ba pacte mosusu oyo ba signa oyo entre les loups
il ne se mange pas. Bayebani ezala bateau ya senko. Bateau bazo baswa disons baza ba mupe. Bayebani na bateau wana po bakutanaka. Bateau na senko bayebi vi oyo ya libota te. Bango bafanda kaka bango moko bakambo ya bana bakambo ya mwasi ya bana o makaba kipe foyer bazaka nango te bongo bato ndenge la bondimiki baya ko bikisa bino elo ba makamingi awa ke bato wana baza bato na nzambe te moto na nzambe akoluka toujours parti o ya peuple lokola bayebi bango moko lokola baza wana 5 yebi ke ba peuple congolais bazali na otage bayebi yango bien que peuple congolais est occupé mais comment est-ce que ba mupe wana bata 5 bakende ko luka basala ka ba dialogue oui po bayebani baza ko banga ke bato wana soit disons o ya pouvoir ba dénoncer bango po bayikutanaka bayebani bino bomona ka nakati na mokili bakamingi leka kabatu mususu mona ka wana bino bozoli la batu bakufi bango bazo sepela misunyo bakolia balia kabatu batebele baza balia kabatu bino bozoli la ndeko la bino bakufi bango baza na isengo poni bazo baza na misunyo bakolia baza na makilo bakomela kwa 20 bateau mona ka wana ozomona au rassemblement au boye mais c'est des hommes indécis c'est des hommes oyo basi basala ba pacte bako libérer mboka ya Congo te bapona bango fo makila po makila et tangaka poni et régénérer bango bamsoko mona bina zaki fatigué mais tango mona ka melika ka coupe makila mona ka pas force zongi et rajeunir donc boye bakamala muteba na nzambe elike na bino zani elike na nzambe oyo akela kipino o apesa kipino mboko wana ya Congo boti elike na pas mutu mususu te boko li elike na pas ya bateau. Bible ça comme la Bible dit que malheur à celui qui croit à l'homme. Comment est-ce que beaucoup croient na moto? Hein? Si on croit na moto, vous avez la déception. Pendant qu'on a oyebi eloko ezali de ezali kaka question ya kozwa sens ya vie na yo. Tolo bakaka tuko ko luka nzambe. Oui. C'est une tendance, hein? Tu peux aller chercher Dieu, oui. Tu es libre de le faire. Mais, Zambe okonogoluka ye wapi. Zambe nde ayaka kati na moto. Soko tali histoire ndenge to yoka ndenge to talaka na Bible. Zambe nde moto ayaka kati na moto. Soki ya yi asali ouverture d'esprit. Pende apesi yo connaissance. Soko zi connaissance oyebi vérité et puis vérité est rendre libre et puis sur liberté. Moni lelo yo vérité oyo yaki nanzela de konore nganda oyo lelo mingi baza ko marteler ye hein o baza ko beta coup de massue tous les jours ndeko wana lo baki kaka vérité lelo vérité yango bomoni yango te vérité yango monanité ba indécis bato oyo ba mitema mabe bato balingi kondima te likambo yango baboyi kondima bato baza na kati na obscurantisme baboyi kondima vérité yango emonani makambo yango siko ezaka kaka likambo ke allez go boza kotinda ye akende kobunda ye azali vision provision ezali peuple congolais tala peuple moko munene kaka soka le bikaka na et que ça même pas 1 heure du temps nyo se soukwami est-ce qu'il y a monsieur Noré Mwanazana makasi wana hein mais peuple congolais azali peuple monene peuple moko mais tala force zanango soki le la tomboki ba Rwanda wana ba yaki nzela moko ba kozonga nzela sambo. Mais les attaques que vous faites dans tout cas quand la bino et pourtant vous avez ma benenge za ko de kati na mboka nzamba ye pour la ko détruire mur ya Jéricho ezanini mur ya Jéricho ezali bandeko ba congolais o ba saleli ba paya wana ba Rwanda wana ceinture babilanga musakoli miyolo bakabongo banga kati na banga nini soko liwa nga ezali na nzela oyo. Mais c'est inévitable.
soko liwa nanga ezalaki na kokufa na nzela oyo ya dénonciation na nzela aza kodénoncer ba Rwandais aza kodénoncer ba Congolais aza kodénoncer tout ça soko liwa nanga eza na nzela wana mais la mort m'est un gain à savoir que ce que tu crains ce qui va t'arriver soko banga kaliwa le métier indécis obinga so banga nanga liwa na so banga nanga makambo okokufa bon ba balle perdue za raté liwa za kaka liwa kaka ya munduki kaka ba liwa musuzi zali hein olali okei to alors ba obimi na balabaka ba tout na voiture okufi to aucun hôpital okufi tout ba liwa za partout ezaka teke na banga na kobanga nani na kobanga longi na moto te tant que le moko na nzambe za kati na ngai nzamba pa ko frapper bango d'aveuglement nenga ba frapper bango d'aveuglement nenga baluka ka mission de ngwanda ba ko mona yemo ba ko mona ta mokolo moko te po nzamba za ko frapper bango d'aveuglement ndenge o Élysée asengaka nzamba frappaka d'aveuglement le tango mokolo ngai kokoka po na stoko fanda libanga te na mokili tango mokolo ngai kokoka mokolo wa nzamba kwa bon yaka boye baka malamu te liwa ezelo ko moko malamu na bato bazana kati na bonzambe po bakomona miso na nzambe ya solo mais liwa eza mbabe eza pasi na bato oyo bazana kati na molili o balingi mwinda te o balingi éclairage te soko pese le onka mwinda boma mwinda ba commission ennemi na bango bana nzambe mili ya Jericho wana ezali bandeko lokola bandeko fayulu bandeko lokola bandeko oyo mususu oyo bandeko ebele bazana kati na Kinshasa wana bakombo ya kangami bale nzamba tsaka ngala molimo nzamba tsaka ngala monoko zaka kombo ya ndeko fayulu na ndeko oyo mususu oyo Jean-Claude Mvwemba bazana kati na collimateur ya Nzambe tango ya tindi ndeko na bino aya ko lobela bino otelier revers bolobi hadi ba wana ba faux prophète wana zala nzala. Voilà, donc c'est comme ça. Ndeko Fayulu, Nandeko, Jean-Claude Mvwemba, bazana kati na collimateur ya Nzambe. Parce que bazali ba dangereux. Mboka na bino, ndenge komi le loboye, ponini po bapaya, ils ont aucune pitié, ils ont aucun état d'âme. Bakumo bomo ba Congolais ndenge ba lingi et ko sala bango ni chaud ni froid. Les Congolais ne sont pas leurs frères. Voilà. Et loko nzamba za ko linga ete bozwa ouverture d'esprit. Bon mona pole. Voyez ma vérité, vérité quand on l'a dit non. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bato bazali condamné, oyo ba mitondisi na kati na péché, bango bazana kati na condamnation. Zabalingi bobi na kati na condamnation, boya ndina bobi na lumière na ténèbres, boya na kati na lumière. Nzambe a éclairé ba ténèbres na bino po ete lelo bozwa esengo. Po kaka na mboka te bosiko na mboka mais po na vie éternelle. Vie éternelle existaka. Botika kolanda ba enseignement. La parole selon le diable. Cherchez d'abord le royaume et la matière de ce monde. Et la vie éternelle vous sera donnée par-dessus. Ça, c'est l'évangile selon le diable. Il y a un moment où surtout dans le monde, on s'est précipité, qu'on a vu qu'on a mokili, pour aller que ce qu'on a vu qu'on a mokili, n'a commis indestructible, n'a commis tout puissant, donc on a beaucoup fait les sociétés. Bon, Mobuta Kufa Ndengeni. Mobuta Kufa Ndengeni. C'est Koko Kumbwendi wa Zabanga. Tant azaka konguluma. Nana wandi maka ki un jour na kokufa. À parier, bonio ba kufa na kati na mokilo ba tika nyonso. Mais bino boza ko continuer kaka na kati na croyance wana pona nini po bozali ba oyo bwazana na kati na ténèbres. Yangola moni nzamba za kolata ebele oyo tozali na kati na mokilo 7000 hommes oyo nzamba telemisi oyo toza ko belle la boutou na moyi te bandeko boya elongo na kati na lumière boza ba fils de lumière boza ba fils de ténèbres boya na kati na race de Dieu bolongo na kati na race de vipères ba race zaka kami balé soit race de Dieu ou race de vipères. Race de vipères, diable, le père des mensonges, alignara binoti.
Ye azali pour abolir bino, azali pour détruire bino, azali pour la destruction. Mais Jésus-Christ est amour. Ali ne boye pas na ye. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Mes frères et sœurs, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais Yesu Masia a dépouillé Kiango, a dépouillé Kibakamwana Nyonso. Mais ceux qui vous allez sans Jésus, beaucoup na kimiati, kimia solo, et c'est pas la moine en Zambé. Yende a Bengibino, a Liboya. Pourquoi pour libérer Congo, mais boya pour vous la vie éternelle. Après ça, bino maï na bomoui, maï ne sengo. Après ça, bino kimia pour kimia solo, les affaires na boko la yeba na Zambé. Yango lelo na kat na liloba oyo, ayi na ngote pour la kotuka te, ayi na ngote pour la kososolisa, pour la kolamusa. Il faut la brutalité. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est menacé. Mais c'est les violents qui s'en emparent. Il faut violence et il faut lui la violence. Pour la dire pour la moussabino banana Zambé. Banana Zambé, banana Somi. Ouais, Pesibino Mboka ya Somi. A Pesibino, Jérusalem ya Mokili. Ya Somi Mboka na Congo. Ya na Congo. Ya mwana debo tele mapo na koya ko. Kolongo la Mboka na Mboka na bapaya. Azako tika po atala. Atala violence na bino. Atala na Congo. Ya mwana debo tele mapo na koya ko. Kolongo la Mboka na Mboka na bapaya. Azako tika po atala. Atala violence na bino. Atala force de frappe na bino. Atala détermination na bino. Atala nyakare na bino. Pour récupérer Mboka wana ya Congo. Mboka na bino. Eza ya Barwande te. Barwande ya bokomona bango lisusu te. Kala mingi te. Mais mokano na Nzambe ekokisama na bino bozala koto ya malamu. Po ekuta na koto ya mabete. Po ekozala mawa. Mingi bakoswa mino. Mingi bakolela. Mingi bakolela bakoswa mino okoluka liwali weko ya te. Ezali mawa. Oyo biloko bata kosala wana biloko na mokili, bakamona mokili. Ezali nde bongo bana na Nzambe botelema mboka mosusu ezali te kaka moko wana oyo Nzambe apesi bino botelema. Botika koluka makambo ezangi tina botelema pona ko libérer mboka na bino na kombo na Tata Mwana pe Molimo Santo au nom de Jésus dans le bongo. Amen. 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 Kimya na kombo na Yesu. Alléluia.